Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà. La grande famille, bonjour, bonsoir. La grande famille, j'espère que vous allez bien. Biso par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Parmi les vivants. Voilà. Kota aimer partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Et Zanga Wabino BBC Mpoi TV, la grande famille, n'aloba toujours que. Voilà. Et ceux qui ont la libre-sauté, vous allez à l'aise, abonne-toi, tu ne seras pas déçu parce que à tout fin gâté, à tout ça la analyse mon quoi réflexion, anti-valeur. Alors slogan na biso ou encore na commentaire na biso pour la nana communauté ou encore pour la comportement na biso congolais. Voilà, famille Libota toujours focus. Famille Libota, focus, famille Libota sur les commentaires, na commentaires, na besoin il y a Poutine de l'écriture. Famille Libota, vraiment la famille Libota sur Milanga kuna focus famille Libota. Alors, juste un sortie médiatique et à Abimaki, le message était très fort, malgré Aloba qui manquait, mais na Katiwana, il y a eu trop d'histoires ou encore donc le Bakina, moi, Abenda qui a eu na Katiwana, c'était juste pour 2 minutes, mais l'essentiel a été fait. La famille Libota. Et il fallait lancer un message parce que c'était vraiment il y a trop de silence mais l'essentiel a été fait. Moi j'avais voulu na mona sort il y a bon Kenya c'est bon mais il fallait vraiment Kenya les capé na période il y a moi pas si mouké message parce que aïe ba pe valeur wana mais toujours à la mission l'État a Kolobaka pour finir c'est premier peut-être na famille Libota il y a de serviteurs de servants de Dieu intercesseurs chantres et tout consort pourquoi pas na batan na bino ya intimité na nzambe na bino pour recommander capé Congo ya Bandeko le message a été bien makasi mais en tout ça passé Tolokaki mingi famille Libota focus famille Libota focus famille Libota. Alors écoutez que vous sautez, can you please close this door? Malgré qu'il y a les hauts et les bas, malgré azana ba yini belé ba o bazolinga ko troubler ba olinga ko bêtiser ba olinga ko koisa na musala mais qu'elle reste toujours forte parce que une année, 2 ans, 3 ans, déjà c'est le cas qui est belé à Obafinga mais elle est toujours la tête haute. Alors normalement eloko o ekoko isa ou encore eloko ko bamba Belleville TV na c'était peut-être ba insulte non, o banini non, o injustice non parce que ngana mona ke non Belleville ça surmonta déjà babiloko wana. Voilà. Beau aimer beau partager bande on a bino vraiment minutes mukete 15 à 16 17 20 minutes. Je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Nalandaki émission oyo bayambaki lisusu je crois ça Yves parce que Gabriel il y a Gabi a bayambake mingi kuna to ebite soki kuna pe ba pesa ke ba mbongo parce que to ebiki no ba sortie médiatique na bango po ba bima ko yaka na ba biloko ba yaka koloba wana ngala mona on teka ba pesa bango parce que ngana yebi na ya télé c'est za la vrai ya télé c'est penza na zo penza appel à mutobi to pesa ke mbongo pona ko yamba ye. Bon, tout éviter sikoyo nangambo ya Gabi. On a vu Gabi Abima qui sous après sortie médiatique il y a Bellard ou encore il y a Poutine de l'écriture. Poutine elle est venu juste lancer un message na ba fan nae parce que bato ba qui peut ko satan bato ba lemba qui ba lobi comment est-ce que ba insulte leki la personne ne répond toujours pas la personne no boy comment qui keno bato ba comment qui ko linga Belleville pe aloba à répondre mais le quoi Poutine de l'écriture azan mutu moko boye azan na sansa ki bo moto elle ne peut pas venir
répondre na ba bêtise ya bato. Elle ne peut pas venir peut-être ko répliquer na ba buzoba o ezo les canaux réseaux sociaux na kombo na ye. Et si longtemps que non, elle a plus besoin de travail. Alors ce qu'elle avait fait là, c'était l'essentiel. Pas plus à 2 minutes, pas même 2 minutes 50, pas même 3 minutes. Elle est venue juste lancer un message. Naba fan na ye, naba to ba landa kaye, naba to ba linga kaye, akoloba bande ko je vois. Nazo mona nazo yoka. Mais focus. Naoti koloba awa. Elle n'a pas le temps. Maintenant, kolanda ya Gabi na ngambo ya Gabi, c'est comme si elle azo boudé, ba tourner sortie médiatique ya Belleville. A boudé, batika biso to vanda, wana nini. Toyebi ke no ya loba toujours que non. Nani Belleville azalaka hypocrite. Là maintenant na ningina fongo esko poke na ningina esko na solo la bien, ba dekobo komilanga kuna focus famille libota comme ça, na pasola siko, na fongo la siko bino poke. Ya Gabi alobi bongo soit disant que non donc asaneti abaye a bêtiser parce que Belleville n'a rien dit, il fallait vendre alobi le côté. Maintenant moi je me demande si que ya Gabi pour elle s'attendait à quoi peut-être ou encore Azela Kanini un bonjour Belleville abima qu'elle vienne répondre na ba bêtise oyo ye Gabi alobaka nde question na ngai na lali butu na lobi non. Pourquoi pas tout ça l'ango analyse? Si yo o le kaka peut-être na ba réseaux sociaux le kaka na ba chaîne ba yambaka yo po ya ko finga bato mutu wana zo finga kosela ete ke no aya pe ko finga boza bato moko te boza mayele moko te boza na sans savoir ndenge moko te bomoni yango na lobaka ba ndeko ba nani communauté congolaise to za bato il faut jamais kolinga ko betela bato moko boye maboko oyo baza na sens akibo motote. Ce qui te le dit to kota na ben, to kota na to solo la bien du fait que ya Gabi abima qui a ko bêtiser. Donc pour elle hein, c'est comme si elle a rien dit, aza hypocrite. Eh boye, ce qui te le dit to solo la bien parce que to bande ko ta la façon pa zolobe là. Munoko ezo sala ba geste, elonge sali ba geste, munoko sali ba geste, loboko sali ba geste alongwa et tout là. Moi je me suis dit nabi, oh Seigneur. Mutu fa kufa, mutu ngo nani akokufa. C'est-à-dire que no bino lorsque bobimaka na ba réseaux sociaux bozo ya na ba chaîne boya ko toucher ba kombo bato. Donc souci na bino ezala ke non lorsque bozo ko toucher bozo ko finga mutu na pe ya ko répliquer bino. Ah oui to lo bango bongo e bandeko. Aimer partager bokomelanga kuna focus family bota. E bandeko tozo solo la kaka. Tozo solo la. Ya Gabi, elle s'attendait à quoi? Après ce qui va 2 ans, 3 ans, oyo ba yaka ba manmela ka ba miloba ka mabe sur Belleville ba finga ka ba linga ko bebi sele musala. Ba enveloppe na yebo zoa, ya bato mususu boboya me ya yebo zoa. Bota ne yebo kufaka. Muto linga raté aya apesio enveloppe. Mais il fallait boya enveloppe na ye. Parce que ça muto bolinga kate, bo finga kaye. Mais yo mususu yo moko bima pona koloba ke non. Na boya ki enveloppe abatu nyonso me nazo kaka ya Belleville. Mais ozo olinga ka Belleville tete. Bomoni ndenge bino ba Congolais bokufa lokwa bantaba. Bomoni ndenge bino ba Congolais bokufa lokwa bantaba boza mayele te. Mayele pas Congolais zala kate. Mais moi ça me fait très mal de voir ya Gabi. Zala pe mutute ya. Zala ya penza oya réfléchissaka. Kolinga te ozala ya moko boye yo ya ka ko cha pétrole. Donc on la kisi ya koloba keno ningo sala ka ba sortie médiatique na yo azo ko lobela mabe Belleville ba biloko nyonso na osala ka pona Belleville, c'est-à-dire que non ozela kande Belleville aya ko répondre yo na ba bêtise nyonso lobaka na kombo na ye. Mais mama okomi likolo maït. Lorsque boya ka ko sala ba sortie médiatique na bino bo loba bozo finga. Mais za yo muto bimi oye ko finga. Mais ko kanisa te ke ne za permis na mutu nyonso ke no akoya ko bima po ya ko finga bien ko répliquer mutu. Et puis ça me li mutu nyonso tout. C'est par là nga na loba ke no communauté congolaise. Lorsque bozo landaka biso boye bo tie penza ba unité na bino bo tie ba wifi na bino bo tie soki ba connexion na bino bo landa biso. Mais bo dinga te ko perdre ba unité na bino encore ba connexion na bino e ko yoka ba makamoko e ko édifier bino ne loko moko te. Sortie médiatique ya Belleville TV ya 2 minutes kaka. Bazangi pe ko se maîtriser, il faut ka ba bima ba ko répliquer. Mais nangai soki naza mutu moko boye na bima kana ya ko finga a Belleville, na ya ka koloba boye po na Belleville, mais Belleville sortie médiatique na ye na mona kana yo kaka.
Et asuki kaka wana te. Alobi même pas te yakolo. Ake nango pe musika te yakolo bakeno. Na yo kaka na monaka. Na zana tana bango te. Aloba ki même pas eloko wana. Ya alobi kaka na monaka na yo kaka. Mais à lancer message plus. Na ba fan na ye. Bo soutenir nga na ba prière. Bo soutenir nga na boye. Bo soutenir nga na boye. Siko ya Gabi, toi tu crois que non. Nzamba lingaka nde batu o babimaka ndenge bino bobimaka wana boye bo fingi. Boye bo baby si bo salir réputation ya mutu. Bino bokanisi que non boza bien pas nzambe. Na mutu wana oyo peut-être bozo finga avant dikimi azolo beloko te bino bo mone ndre zoba kizengi soki pe ndenge nini. Mais so to lobi totali penza bien boye nzambe soki alobi atala peut-être belle vie atala pe ya Gabi. Ya Gabi combien de fois o baby si réputation ya muninga? Combien de fois ozo bambaka belle vie na se? Ye wapi to mona belle vie ya lobi ke non ya Gabi boye ya Gabi boye. Sorry bandeko bo aimé to yambaki mo appel. Voilà. Ya Gabi ko bima soit disant que non bati kabiso. Au juste, bino lorsque bobimaka sur les réseaux sociaux, bozo ko taquer peut-être Poutine, bozo ko dénigrer bandeko mususu bolinga te. Tant que ba concerne bino ya musala. Si que bino pona bino, c'est que moi j'ai vite compris, souci na bango ezalaka ke non, Poutine ou encore Belleville abimaka pe ko ya ko répondre bango. Du fait que Poutine a ya ko répondre bango te, et ça li que non sortie médiatique nae, elle a juste lancé un message na ba fan nae et commis problème. Au juste. Bandeko, sagesse au balobaka, sagesse ou bien qu'on a un grand esprit, et ça l'a ndeni. Sagesse peut-être un grand esprit, aux un esprit mounen, et esprit kemba, ne ba belle vie wana. Le quoi bino ba esprit et kemba te, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps bazo chabino lisangu, tout le temps bosaka koloba, bosaka koya ko dénigrer, bosaka koloba ko finga mutu. Après lorsque mutu wana bimi, na maloba moko oyo ya ko tia peut-être kimia ou encore maloba moko ya ko fortifier ba fan nae. Et comme ya bati kabiso, ceux qui m'ont tout kufa, c'est quoi ça cette histoire bandeko? Bandeko bo aimer vidéo bo partager, focus famille libota na ba commentaire, focus famille libota. To solo là franchement. Donc tout là, muninga bimi, oza concerne ça to lo bango chaque fois. Artiste et comédienne bima yako sala yako lancer message na ba fan na yo. Artiste et comédienne bima yako lo ba fan na minute on a préparé les bino boye. Ba fan botala boye. Et non pas bozoya. Donc bozoya bozo ko attaquer ndeko na bino ya musala. O yazo sala pe musala yango yako et mona na miso abatu. Congolais muto akela biso nzambe ninga akela biso to ebite soka akela biso na matière nini. Vous êtes sûr? Il y a que non, Moutou Abimi à l'obine, l'oko mokote, elle est venue juste pour ses fans. Et comme il y a Atikabiso, au salipe, au balousi pene longi, Atikabiso, ce que Moutou Koufa, si que toi tu t'attendais à quoi? Aya ko répondre yo na bakamunyo so yaka koloba na kombo na ye, ou bien aya ko répondre mama telesi, ou bien aya ko répondre batu oyo bazwa monopole ya ba langage moko mabe sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr? Maintenant, on a personne qui peut Belleville abimi et qu'on répond de bateau bon on a le wakeno Belleville bandi liboma. Ah oui. Alors c'est qu'elle est là nde yango wana, nde muto ya wakeno azana grand esprit nde ye wana. Grandeur esprit azana ngoko ya ko répondre bino bozala ba esprit te Gabi ya Gabi na ba télé bino nyonso. Bozala ba esprit te. Bino bokasi lorsque bozo ko loba bozo ko finga mndeko na bino bokasi ke no boza batu bozala ba esprit te. Boza batu moko mabe. O bala bapenza batu mabe basata la ba diabulu penza. C'est que j'ai vite compris que no bozela ka Poutine a ko répondre. Ceux qui te laissent abimi, belle vie, yepe non bandeko. Et lo kwa ne pesa meli mutu nyonso tout ata réseaux sociaux ango YouTube ango ezo tala mutu te, ezo permettre mutu nyonso aloba. Mais sans ça qui vous moto ce que les autres le non place on le batté. Muninga zo sala musala ezo mona na bandeko, ça fait très mal hein. Et ça passe ya bandeko malgré tout ça ba analyse boy. To ça ba analyse ça passe na mutema ko ba pona nini. Et ce que talipé ba concert ou encore ba ya Gabi wana ba télé ciné ba yaka ko attaquer Belleville. Au moins que différence c'est ça makase. Il y a Gabi qui ko gérer chaîne lokola, qui ko gérer campagne lokola Belleville azo salate hein. Bato ba ko kima yo na minute hein, ezalata télé si hein.
okozanga ko yango na olo bakeno bozana ba esprit te oyo Bellevue azosa les esprits mune na un esprit et ko gérer ou encore kotala nani ba né à chaîne na eza déjà plus de 5 ans eza toujours eza kolenda toujours eza toujours wana est-ce que bino bongo bolingi te yango bo mona différence yango wana oki jamais omoni musala Bellevue azosala wana eza facile pété et pesa meli pe mutute. Alors allez-y comprendre que non, la fille là aza mutu moko, la dame elle est à féliciter. Est-ce qu'il y a Gabi qui ko gérer compagnie ndenge nani Bellevue azosala ou encore Télé na ba langage na bino oboya nan ko tenir na réseaux sociaux bo se rendre même pas compte que non, vous avez des familles, vous avez des enfants. Si ko bino obande ozela abima ya kolobani aya ko répondre yo ya Gabi, tu es sûr? Obima awawa, ici péchant à répondre à yote. Donc bon miye bana minute yo, boza kwa bato maboma. Donc ba na bino ndiyo bato maboma. À quoi bon ko répondre bato maboma? Ah oui, bande ko bolimbisanga, parfois il faut toujours ko faire voir bato. C'est très folle. Kaka bino ba tête wana, boyo ka pesodité. Depuis pe bo bandaki, muninga musale zo kende kaka. Ba film ezokota butu loko amoyi to utiko sisa nani film mususu na 12 épisodes to sisa kiango lobia tala film ndenge lelisi biso. Est-ce que ya Gabi okiko sa musala nani anazo sala siko muninga zo sala musala ya bien, féliciter c'est tout. Pourquoi ko ya ko dénigrer ba Bellevue ngobe ba epe na sima na binot. Et ça n'est pas si bandeko bo aimer bo partager, ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner, famille Libota Focus, n'a pas commenté et ça nga bien. Donc pour ya Gabi, il fallait Poutine nenga bima ki wana aya ko répondre Télé si, aya ko répondre ya Gabi, aya ko répondre na ba réunion so o e bima ka sur les réseaux sociaux. Atanga moko BBC, ceux qui nga na place à Bellevue na bima te. Parce que toza même moral na binoté, toza même esprit té, toza la même savoir de faire, savoir té, toza même pas na niveau mon côté. Binoté ngobi maka bomona ke no boza penza batu bomona penza ke no boza penza batu. Ya malongo bien mutu penza tali bo ya bate ke no batu ba obangela bino na musika. Batu ba obangela bino na musika. Bandeko samte mais ça langa passi makambo na omona sur les réseaux sociaux na ebi que non toza na focus famille Libota mais nous devons aussi quand même koya peut-être ko sala ba analyse aboye tozong sa rapé batu na mzela tu ki bo banayi ko za peut-être Poutine ya koloba que non boy aza rwandaise ite aza congolaise pona nganga na okoloba ke bino boza batu maboma. Soko moni mutu aliboma azobimisa bilamba yo pe kolongola bilamba to obimisa bilamba kolongola bilamba te ya za bongo te alingi ne kolongola bilamba na katikati ya bato maboma te agarda bande na loko bino bozo reconnaître te que ne faut ko garder ba bande na bino. Alors asa na ta ko répondre bino te. C'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager. Dans le toujours que non. Dans la vie, il faut toujours qu'on soit reconnaissant ou encore reconnaissante. J'ai dit merci. Na ba dekonyo so bazo komelanga, bazo benganga. Merci penza na ba link bozo tinda, ba lien bozo tinda. Maman bébé c'est talana nos émissions, talana nous répondre. Et quand ne bo tindelanga bozo rapé, ba émission na bo tindela rapé ba to bongo. Et ça là bien. Merci penza la considération. Merci à tous. Merci. Je vous aime bien bandeko. Lelo toza lundi ba bon début à semaine. Ba bon début à semaine na bino nyoso tikete nzambe na mona bino apambo elanga bino on est ensemble. Famille Libota Focus. Je vous aime. Bisous. Ciao. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.